éminence d'État cardinal. Tel est le souhait des chrétiens de cette paroisse qui demandent à leur curé de rester longtemps ici pour vous avoir fait venir en ce jour de Noël pour une fête des 30 ans d'existence de notre paroisse. Baba Nzambe bokawa tokoteleme tokolanda milulu nya. Dieu qui a appelé les hommes dans leur nuit pour qu'ils entrent dans ton admirable lumière, il nous est bon de te rendre grâce, car tu ne permets pas que nous manquions jamais de la nourriture de ta parole et que tu ne cesses de nous faire entendre les merveilles que tu as prononcées. Nous t'en supplions, Seigneur, que la voix de ton Fils résonne en ce lieu et que nous la mettions en pratique. Que ceux qui proclameront ici ta parole nous montrent le chemin de la vie pour les siècles des siècles. Amen. Nzambe wa vokasi bonso ayokela biso mawa alimbisa masumu ma biso akamba biso bomoi kwa biso
liloba ya Nzambe na ekeni ya 32 molongo mwa nsambo kilo zomi. Profeta Isaya asangeli bato nsambo ya esengo mpe ya kubutu. Banso toyoka. Nzambe atindi mwana wa ye po tozwa elobaka na bakoko babiso Zambi azalaki tango baboti ngai na ye te
lisanga mbala tozwaki mobeko na maboko ma Moze kasi gracia na bosolo eyei na Yesu Kristo. Moto moko amoi na ino Nzambe te kasi mwana se moko wa ye oyo azali komboka Nzambe ye moto ayebisi biso Nzambe. Esengona oyo
mais est la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Saint Paul ne dit-il pas dans son hymne à l'amour de Dieu, « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec son Fils ne nous donnerait-il pas tout? Oui, j'en ai l'assurance, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 31 suivant. La paix partagée, c'est l'harmonie des relations humaines. La paix entre les hommes et les femmes. La paix partagée signifie dialogue, communication, réconciliation entre Dieu et les hommes et des hommes entre eux. La paix signifie pardon mutuel, concorde et entente, solidarité, accueil et convivialité, entraide et partage. La paix de la nuit de Noël, la paix du Christ, c'est la paix des cœurs réconciliés en Christ. Des cœurs sans haine, ni ressentiment, ni rancune. Des cœurs sans duplicité, ni malice, sans jalousie, ni envie. C'est la paix des cœurs généreux et engagés, des cœurs humbles et simples, prêts à se rendre à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur leur a révélé. La paix des cœurs qui, comme Marie, retiennent tous ces événements et mystères et les méditent incessamment dans leur cœur. Frère Luc 2,19. À Noël, la paix du Christ est adressée à toute l'humanité, parce que l'humanité, hier comme aujourd'hui surtout, est en quête de paix. La paix de Noël vient ainsi assouvir notre désir et soif de paix. L'humanité a soif de paix intérieure. Elle souhaite que le Messie qui vient lui pardonne ses péchés et ses penchants mauvais pour que sa vie soit renouvelée. Une paix qui implique une conscience tranquille. Heureux l'homme dont l'offense est enlevée et le péché couvert. Psaume 32, 1. La paix de l'âme, la paix du cœur, la paix de la conscience tranquille. L'humanité a soif de paix parce qu'elle a soif et faim de la justice. La paix est fruit de la justice. Isaïe 32, 12. Paix et justice se sont embrassés. Psaume 85, 11. Il n'y a de paix que lorsque ceux qui gouvernent se soucient
paix. Car le divin enfant que nous attendons à Noël a pour nom conseiller merveilleux, héros divin, Père éternel, Prince de la paix. Isaïe 9:5. Il établira le droit et la justice. Il établira le droit et la justice, et il y aura une paix infinie. En cette année de la miséricorde, décrétée par le pape François, pour que nous prenions conscience de nos misères, de notre pauvreté et de la nécessité du pardon de Dieu, nous voulons entrer par la porte de la miséricorde, afin que nous confessions nos péchés pour demander pardon au Seigneur, chacun pour soi et collectivement dans nos familles et nos communautés. Notre Dieu est miséricordieux, car là où a abondé le péché, la grâce et la miséricorde ont surabondé en Jésus-Christ. Romains 5:20. Le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux, dit le pape François, nous pouvons accueillir l'amour de la Sainte Trinité. La mission que Jésus a reçue du Père a été de révéler le mystère de l'amour divin dans sa plénitude. L'évangéliste Jean affirme pour la première fois et l'unique fois dans toute l'Écriture, Dieu est amour. La première lettre de Jean 4:8 et 16. Cet amour est désormais rendu visible et tangible dans toute la vie de Jésus. Sa personne n'est rien d'autre qu'amour. Un amour qui se donne gratuitement. Les relations avec les personnes qui s'approchent de lui ont quelque chose d'unique et de singulier. Les signes qu'il accomplit, surtout envers les pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades et les souffrants, sont marqués par la miséricorde. Tout en lui parle de miséricorde. Rien en lui ne manque de compassion. Pape François, miséricorde et vous tous. 8. Dans les paraboles de la miséricorde, continue le pape, Jésus révèle la nature de Dieu comme celle d'un Père qui ne s'avoue jamais vaincu jusqu'à ce qu'il ait absous le péché et vaincu le refus par la compassion et par la miséricorde. Nous connaissons ces paraboles, trois en particulier, celle de la brebis égarée, celle de la pièce de monnaie perdue et celle du Père et des deux fils. Luc chapitre 15. Dans ces paraboles, Dieu est toujours présenté comme rempli de joie sur
surtout quand il pardonne. Nous y trouvons le noyau de l'Évangile et de notre foi. Car la miséricorde qui est présentée comme la force victorieuse de tout, qui remplit le cœur d'amour et qui console en pardonnant. Par François, miséricordiez-vous tous neuf. Je vous souhaite à tous la paix de Noël, la paix du Christ. Puisse cette paix régner tous les jours dans nos cœurs et nos esprits, créer de vraies relations humaines et fraternelles de partage entre nous, dans la justice, dans la solidarité, dans l'amour. Que la Vierge Marie, Saint Joseph et l'enfant de la crèche puissent nous accompagner et guider toutes nos familles dans la lumière de l'étoile de Bethléem. En vous souhaitant à tous joyeux Noël, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Boboto na bato ye akolinga, boboto na bato baye babolingo, bandeko babolingo. Mwana nde boboto po ya bato banso, boboto bwa Kristu, boboto boye se moko akoki kopesa, mpo boboto bona boye na ye. Zambi ozali suka ya malamu mesi ayebi biso, ye moko azali boboto bwa biso. Ephésiens 2:14. Na liwa ya ye abomi bomona kokati ya bato, na liwa ya ye okoboze mpe na sekwa ya ye azweli biso malamu bana maso. Awa onse boboto na bato ye akolinga. Luc 2:14. Ezali bongo boboto na bato banso, basi na babali. Boboto na bato banso, mpe moto moko te akoki kozangisa moninga yango, mpe moko te akoki kozanga yango mpo ya boye to boye. Boboto mpo ya moto nyonso, yango wana bakonzi ba mokili basengeli kobongisa makambo na ndenge te moto nyonso akoka kobika na boboto mpe na kimia. Boboto bozali ndenge ya kobanda na kimia. Boboto na banso, boboto bonye bozali na moto nyonso. Nzambe alingi bato banso nde lokola apostolo Yohane akomi. Nzambe akolingaka bato mingi mpenza, yango wana apesi bango mwana se moko aye, mpo te moto nyonso ayambi ye abungama te, kasi azwa omoi wa siko. Nzambe atindi mwana wa ye awa monse mpo ya kosambisa bato te, kasi mpo te abikisa bango. Jean 3,
16-17. Mpe Santo Paul alobisi bongo awa azali kokumisa bolingo bwa Nzambe. Toloba lisusu nini? Lokola Nzambe alingi biso, nani akoki kosala biso mabe? Nzambe ayokeli ata mwana wa ye moko mawa te, kasi akabaki ye oya biso basi. Ya solo, nayebi malamu te eloko ata nini ezala liwa to bomoi, banzelu to bilimo mpe makambo malelo to mayemako ya nsima, nguya ya likolo to ya nse, ezala ata ekelamu nini ekokoka kokabola biso na bolingi bwa Nzambe te. Nzambe alakisaki bolingo bwa ye boye bomononi omokonzi wa biso Yesu Kristo. Romains 8, 31-32, 38-39. Boboto boye ezali bongo boyokani okati ya bato bango na bango. Elingi koloba te bato bazali kosolola, bazali kokabola makanisi mabango, kozongisa bondeko na kati ya Nzambe na bato, mpe na kati ya bato bango na baninga. Boboto bona bozali koyeba kolimbisa mpe koluka boyokani na kati ya biso na biso, koyeba kosalisa mpe koyeba kokaba. Boboto ya butu bambotama, boboto bwa Kristu, ezali nde boboto bwa mitema miyokani na nzela ya Kristu. Mitema mizangi boyinani mpe kanda, mitema mizangi mayele mabe, mitema mizali na zuwa te, likunya mpe te. Wana nde boboto bwa mitema miyebi kokaba, mitema kosawa mpe mitema miyebi komikitisa mpe mitoni na mposa ya kokendela Beteleme po ya komona likambo likweli kuna lokola mokonzi ayebisi biso. Luc 2, 15-16. Boboto bwa mitema miyebi kobomba makambo mana maso motema lokola Maria apesi biso ndakisa mpe koyeba komanola bango ntango biso komitema ya bango. Na mbotama boboto bwa Kristu botomelami na bato basi. Zambi bato balobi lokola bato balelo bazali koluka na mposa enene boboto. Boboto bwa mbotama bokoya kokokisa mposa ya boboto ya motema. Bato bazali na mposa te, Mesiya po ya koya alimbisa bango masumu mpe azala seko kati ya bango alongola mabe biso po bazwa lisusu bomoi bwa sika. Boboto boye bokomimonisa na motema makinya, esengola moto azwi bolimbisi masumu oyo Nzambe aziki mabe mabe. Psaume 32, 1. Boboto bwa molimo, boboto bwa motema, kinya ya motema. Bato bazali na mposa ya boboto po bazali na mposa mpe na nzala ya bosembo. Boboto bozali mbuma ya bosembo. Isaïe 32, 17. Boboto na bosembo izwani. Psaume 85, 11. Boboto bokoki kozala se soki bato
bato bakoyambela bazali kotia bosembo monene lokola tokotanga buku ya kwanya. Bino bokoyambelaka mokili bolinga bosembo bokanisa se kolanda nzela ya mokonzi mpe koluka ye na motema mosawa. Sagesse 1:1. Soki likanisi ya bosembo ezali te, awa bozali kokonza mokili wana bozali koboma boboto ya solo. Mwana wa Nzambe oyo tozali kozela na motama azali na nkombo ye molaki ya solo, Nzambe wa bokasi bonso, tata wa lobiko, mokonzi wa boboto. Isaïe 9:5. Akofandisa mbeko na bosembo mpe boboto bwa solo bokozala. Na mokumu ye wa ngolo mosantu Papa François abimisi po tokanisa na bampasi ya biso, tokanisa na lokola kwa biso mpe toyeba te tosengeli kosenga Nzambe bolimbisi. Tolingi kokota na ezibeli ya ngolu mpe kotubela masumu ya biso mpe kosenge mokonzi bolimbisi. Moto na moto po ya mabema ye mpe tosenga bolimbisi po ya masanga na biso. Nzambe wa biso azali ntango, Nzambe esika masumu makomi ebele, grâce ya Nzambe ekomi koleka na ino. Romains 5:20. Soki totali Yesu mpe elongi ya ye etondi na ngolu, tokoki kozwa bolingo bwa bosantu bosantu. Etinda Yesu azwaki na tata wa ye ezali ya koyebisa biso mobombamo mwa bolingo bwa Nzambe na bozindo bwa ye mobimba. Yohane na sangolamu ya ye azali kosakola mbala yambo mpe mbala se moko kati ya mikanda misantu alobi boye: Nzambe azali boye. 1 Jean 4:8-16. Bolingo bona bomonani mpe tokokaki kosimba yango na bomoto bwa ye mobimba. Ezalaki eloko mosusu te, se bolingo. Bolingo boye bokomipesa mobimba. Bayeba komelemi na ye bazali kozwa mpe koyoka te bazwi eloko moko ya ndenge wana. Bilembo azali kosala mingi mpenza epai ya basumuki, babola, bayeba bwakami, bato ba bokono mpe bato ba mpasi. Bango banso bakamwi na ngolu ya ye. Nyonso epai ya ye ekomonisa ngolu ya ye. Eloko moko te epai ya ye ezali komonisa motema ngolu ya ye. Papa François, miséricorde de tous. Oui. Na miulani mitali ngolu, Yesu azali komonisa ezaleli ya Nzambe lokola oyo ya tata akolembe kolimbisa lisumu te na mawa mpe na ngolu. Toyebi miulani yango mingi mpenza misato, moye mapata ibungani